Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irène, Bunde, Stevie, Nengene, Epsa Kabino, Oh Maman Abino, la Kabino, Kakaba, Histoire vrai pour Essa Labino, Bafre Makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozali, Nengena Lobakanzamba Lola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Nenge Bozela Kama Solo, ya Maman Irène, Masiendo qui est ça la vraiment bien Makasi, la topé Saka, merci, Nabande Konyo, Sobazo, Nabiso partout dans le monde. Bah, oh, na nous s'abonner na site OT, Irène, Bunde, Stevie, ko hésiter. S'abonner, kobo santé, tia mosapi na notification pour rataka masolo maman Irène te biso to betaka masolo ya solo aubergine awa et les kakate. Là tozo pesa merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel balobi moi ça leki mibali na mbongo Betty la patronne oya Dorte Achille kapesa bana Londres c'est que bien balobi la patronne Betty moi sur mebla vendenda kuna verchache ya kosamba ezate. Là nazo rappeler peuple congolais partout zali diaspora ozo kita Kinshasa ozo luke sika ya kolala olingo lui appartement moko ya bien contacter biso za numéro ya Betty la patronne moi c'est l'équipe mibali na mbongo okola le sika ya bien na GB ce qui pose un problème ya transport solo la azana bakar a louer saka la patronne à Betty umela opeselinga ba bisou na meta la brésilienne na kati ya Birmingham mais moi ça pembe balobi oya vient na agence bolanga couple tokos ba mourir zignon son maman Irène ayaka boy to beta maso to zo mona mbala moko porte parole na biso oya solara bien balobi Anastasie Vita oya papa trésor na kati ya Bundese ndenge ya Simondo ya papa mesana ko benga Tazi Vita imana ya trésor chou c'est que bien maman bibiche Mwanzambi et uno en direct des 001 bibiche Mwanzambi balobi ou mais la BBC de moi-même na pesi ba bisou na Xile Toto na kati ya Fribourg babi moi c'est pembe Toto ya ba Xile bana Switzerland na moni mbala moko mama vie toujours na kati ya Fribourg mama vie moteki monene ya ba fantaisie pub et le kakepa na biso kota tala publicité mama vie bengo sala commande ba fantaisie et ça la ka vraiment bien makasi ba mourir zignon sonzamba pambola fifi tomo la japonaise maman na Erastine na kati ya Bundese pourquoi pas Zena Moucheni to pesi ba merci belé na vie na Yves Djeboke garçon de luxe tobo sanate bana Kinshasa ba diaspora balobi Toronto City et la masolo et pas ya maman
Irani Masiandoki ya kosamba ezate balobi zone économique balobi bana maluku seke bien makasi pib ezoleka epana biso ndeko nanga balobi Toronto City ezoteka na prix ya bien 20/20 yo benga biso kaka pib ezoleka epana biso kaka na émission ozwa kaka numéro benga balobi kuna ezali na sombi pe na bandi kovanda na sombi na rozela te balobi kuna na benga nini boyoki bien zone économique bandeko nanga ya kosamba ezate benga Toronto City balobi mikanda ya propre kuna problème ezalaka te pib ezoleka epana biso to bandi yango c'est que bien voilà tozokende bongo bamure na bamure nyonso na pesa merci na mama Cornelia Lutadila na kati ya Bundese bere na lati yango na lataka yango déjà mais tokotisi yango susu ya ba couleur nyonso pona malili osepe na bere o benga mama Cornelia Lutadila nga na osala kaka ba pibe balobi grace light mobongisi lo poso Cornelia Lutadila kotisi gamme moko te métisse bobenga esalaka vraiment bien makasi to keka bobo monyango yango mama Cornelia balobi umela boutique Rehoboth kolata kitoko balobi partenaire privé Cornelia Lutadila bomoni caché vos hommes na grâce light yewana totie mupandi c'est que bien voilà merci beaucoup bamurena bamure nyonso to beta masolo et ça la vraiment bien makasi mama Irene ayaka boy tozo lancer tozo seke tozo sala ya bien Zakari Tulomba moi si kitoko petai ba bien makasi mami la plus belle bezacle balobi wumela voilà bamurena bamure nyonso na ela rabino masola solo biso beta ko bergine te loli so nazo beta la bino bandeko na eza mokusi. Mais eza na maman moko na Belgique, aza na choc. Maman Irene na leli na yo qui passe na bina lekepe maman Irene opesa ba na biso basi conseil. Même au baza na poto, même au baza na Congo, ba yo kaka conseil. Maman Irene, naza awa na kati ya Belgique naza na réputation ya malamu, eska na sambelaka. Eza na ndeko moko ya mobali to sambelaka na ye, ndenga yebi ke nga nazaka na Belgique na ye na tika ba na ngami ba na Kinshasa yo kaka masolo. Muko mususu boezeka na masolo ndenge zaka monaka foto ya mwana nanga ya mwasi aza na Congo. Ndeko na mobali alingaki mwana nanga makase mama na koyiko bala mwana na yo. Viage ya mwana nanga na ndeko na mobali epesaki na ona libala problème ezati. Mama Irene mwana mobali wana aza garçon moko aza sérieux. Bien que baloba mibala poto baza ba aventurier mais lona koyebisa bino mibala poto nyo santé bazala ka ba aventurier. Ndenge tolobaka esika vrai ezali faux pe faux ezala quelque part. Quand ndena tie kabelo ya original boya Olga Mokonza kabelo. Soki otambolo kuta mutu msupa tiango ka we ya faux nango mais original ezali mibali mingi ba na poto baza ba vrai baza ba fauté ba solo la rapé bien mama Irene mwana mobali wana a solo la ka très bien garçon moko yebi ko banga nzambe garçon moko respect ngape ndenge na monela ki mwana nanga na bina mona rapé mwana na yoka epe na basango ya mabete na mona rapé mwana nga na défaute bon ba makamba mikem kiza so tindi makamo selanga boy na Kinshasa tekelanga ba carton lié mbongo gangeli mwana mais yango te ko empêcher kende libala eza makambo na ko ikopesa yi conseil ba na nzambe boyoka tozo beta masolo pona ko sunga communauté bo partager ka masolo mama Irene yango na senga ka bo s'abonner na Irene Bundes TV po awa boko zo masolo solo bo tikalika na nga mama bino no beta masolo ndeko nanga to tikalika na ngai Irene Masiando ki bo bondela rapo nanga bo benga bo beta masoto beta to pesa ba conseil na communauté po libanda nanga mafinga to ke bon oh mama bine bete lindezo bo mabango ba bana jiba bébé ngande mama zalaka moko no bete no masola solo awa Virginie eleka te Jésus Christ revient bientôt ndeko nanga racheter ta eza mauvais bolanda ba histoire ko sunga yo nanga yango eza raison na celle ka proverbe 19:20 Tant na yaka bonabi Jésus Christ revient bientôt. Na yaka vraiment pour rappeler ba na nzambe ke mwana mutazo zonga. Mais tant na lobake bete lindezo boma bango ba bana jiba bébé ngande maman eza ambiance sa boulot. Ko vanda bwe kota na 40 minutes sako sika kitoko te. Fona kota moi blomo pesa na rabino bien bon te ma ta zivita bongo. To ok bongo. Voilà bi maman Irene na be ke biloko na mikemke na conseiller mwana. Pour mwana comme da ko poussa na quand même fois za libala. Nzambe eko sala ngolu akuta na garçon to sambela kisika moko. Eza libala lokola mobali ayebi na no mwasi te. Ma pesi confiance par rapport au comportement na maman awa na Belgique, na par rapport à niveau ya prière na ndenge to mesa na frère wana monekete, na famille soki na koti na kokota pe na moi nzela ya malamu. Garçon naza garçon moko ya kimia mama Irene akoma ko kipe mwana nanga. Ba solo laka atindela ke ba mbongo mwana pazo yebisa ngai. Mama, papa kinganda tinenga boyaya, foko bondela pona relation nyonso. Papa aza papa moko ya kimia.
nga banda na tika bino na Kinshasa ya ta age na tika kiyo lelo nga 18 ans na Belgique na koyi ko bengisa bino te mbala boy na lembe na bengisa tande kona mobali bamela ngambongo yo moko yebi tina ndengo boti mwana moko na Kinshasa mobala ngo pe abali yo te papa opa yebi kozana mwana na moko zala sérieuse ata soki na Belgique osala papa o mabete wana nazo pesa conseil lokola mama mbongo na poto eza pasi obatindo $200 yo wana sombi portable atinda ko babilamba biloko ndeko nanga mwana nanga zala sérieuse libala mosto sazaka na posa nango lelo ko zala jeune olobinga na kena libala wapi lobi mama okozana posa musungi 50 à 60 ans et c'est nous attendons na ko kono moko na boza pembeni bozo mela moi café liso lezo kende nazo pesa moi na conseil lokola mama talanga mama abino age pusani na simbi mobilité et ça teke nazala ki moi si mabe yo yebi masolanga na papa abino mama na conseil aka moi na ponga na Belgique awa nazana mobilité mais comportement nanga frère wana sepela non pona za ba maman ote kazana poto azana mobilité talaka Belgique mboka loyenge mais nazana ba vie wana te na miboka na ngana maboko nzambe vi ba santé ba problème pe koma na ngebele na koma ko sambela nazo pesa mwana ngai conseil mwana ngaza mwana moko ya kimia mama Irene mwana mobali wa ebisinga mama na sola kina mwasi nanga na posa na bala mwasi nanga mais nazo ngana kende ko bala ye na Kinshasa lokwa ye moko aza kuna sur place na bia papa na osala ni maman rokende nanga te to ke ko bala bia papa ba condition nazana ngo pour le moment nazana nous prête pour na kende Congo te mais na Congo kuna bande kwa tata na e bazali bien que tata na bango pe akufaza suna bomonte bande ko na ngape kuna bazali boko sana bino libala na kimia problème e kozala te mwana mbali atinda ki lettre na bingana za mwasi na guide mwana mbali ndenge ni lettre ekoma ti na maboko ya batata na bango ndeni ba luka basala farti makambu nyonso mama Irene ba discuter na famille ya mobali nyonso leka ki malamu na Congo mwana mbali asedesta bia azokende Kinshasa ndenga azokende Kinshasa selon programme na ye na mwasi na ye azokende po kende kosala mais ni coutumier après ba kosala soki mairie kuna bako saba ko kanga msapena lupango ka kuna église mama sa osala ka une fois pour tel ni ba dépense te tant moi ça ka pot baba sur une église mambe belé pour moi si ba relation les amis na Kinshasa yepe wana pota za na batu penza ta paka ba ndeko ya église mais et ça soli pena pasteur eska to sambela ka mama Irene programme ezali ya moi si na mobali nga nazana nga mama nga bi problème ezati kende ko bala mwana absence na ngai ba mama leki bazali ekoleka pe malamu mama Irene mwana mbala nsombaki biloko na yebaki na zoki pe moi biloko na zai nango besoin na pesa amemelanga mwana mbala bat amemaki ya Kinshasa mwana mbala komi na Kinshasa zaki pona mikolo mingi te pour sala kana na Belgique programme ne c'est ça qui déjà très bien ngana buki mabona binzamba lola maîtrise wa lokumu mwana mobalo vraiment za sérieux niveau memeli libala oyo tiake nango pona mwana mama Irene mwana na bota déjà ça na mwana moko papa mwana na kipaka mwana ngate mwasi kitoko mwana koma ekuti ko beba nebise mi bongisa mi salaka talozi mobali na poto bozo solola ba photo zo tia fo mi bongisa ba photo yeba la teli mama Irene a jouer rôle ki bo mama na conseil parce que na mona ki comportement mwana mbalonga bina mwana na ngai ba kovanda ata zana ba million te zana ba avion te mazana Yesu masia eloko na ebisaka ba mama nya so monde entier so kutem na mobali moko ebi ko banga nzambe ozade ana assurance sa vie pona nini déjà loko biso basi to lingaka te mobala zwela ngamba nda sola na makango na WhatsApp e pa na yo ekozala te ke po yo za kitoko makasi to mobala zo banga yo te ekozala ke mobali wana sambelaka ayebi ko banga nzambe donc soko no sale kobo te azo banga yo mwasi te azo banga na nzambe na ye tala siko ba avantage na ngambu na yo mutobali mobali asambelaka azobo esale kobo azobo ya lokuta po azo banga nzambe tala ba avantage na loboko no mama azo banga yo ta banga les rois des rois ba avantage nyonso ezo kitela yo yazo peso ka respect tala lo lendo kozana osoza na mobali na ebi Yesu masia koza mobali ebi ko sambela ebi ko banga nzambe ko sambela na ko banga nzambe ya des choses différentes mtunza sambela ma banga nzambe te mobali ebi ko banga nzambe ndeko nanga oza béni ata soko zui mwaso ebi ko banga nzambe na ndenga solo papa oza béni po buzo msuba sala ke pa mwasi na bana osala ngote non ke pozo banga yo mobali no lingaka ye mingi non pozo mona ke soki na sala ezali sumwe pa ya nzambe automatique avantage ekela maboko ya mobali valeur importance ya kozwa mwasi ebi ko banga nzambe to ya kozwa mobali ebi ko banga nzambe to biteke mwasi asambelaka to biko ayebi ko banga nzambe po mingi basambelaka me babanga nzambe te to sala la différence voilà to continuer di solo maman obi mama Irene et ça la kinga bien tant mobile siko ake Kinshasa mama Irene premier jour des acquis prévus ça commencer la kaka 3 jours
ndesi makosala makamba feti après kovanda sur 3 jours après zongi po kendaki au moins na moi voyage né à 10 jours selon calcul ndenga soye nanga mama mama moi mobala komaki ambiance moi na benga bozali to komi bien aza ngabi zala propre foi ba kosokola mibala poto baninga propreté nazo kotisa moi parfait ezanga te sous-vêtements zala propre aza garçon moka bien aza na moi cité na Belgique na yoka epé na mabeta aza pété kaza divorcé te aza bongona nous pas bala te za première fois na vie na bala atambola kana ko banga nza mama moi mbala ngonda za kitoko bien mama mobali kitoko bongo na poto azanga moi soza sire mais yaza na yete pona poto atozelenge tenga mobalo kozaka na likango mais yaza boga garçon moko bien mundu moko ya propre taille moko ya bien aza vraiment calme maza na moi cité abanga kanzambe lokola lingi azoba bien ke oza moi signe ya vie yonde bokosa na vie mama kangama na ye na pesi mona ba conseil mama Irene komaki mkwaliba na bengi ambiance kitoko coutumier leki très bien oh mairie leki nango Maman Irene, et l'autre sali passe na bengo pesa bana conseil. Moi nazo benganga azolela. Maman, problème ni nozolela. Moi nazolela lokola ninga kata mutema bi maman azui vol déjà ndenga zabwe. Na kekutu kotika ete azozonga. Na oke kotika ete pona nini? Maman, omoni lobi tonto sona ba 17h. To lali buto m'envoyer bisinga lobi na bossa na e na vie. Ngabi quoi? Na mairie asali abi akei po mikone koki nzamba opese maile ni akoya kosala pa divorcer lo mwana moumbu aki mairie ya mibukeli makambo akosola na yo soki akomi kuna sur place yo ndo kosola na famille mama osali mwana mobali o nini bande konanga bolanda lisolo très bien pourquoi tozobeta ngo mama na sali eloko te mukola bala kinga na mairie tango azotianga lopete na mosapi alliance mama Irene atalanga nelongi 3 fois ningisi mutu mais na misha bato atiaki kanga bi pona nini abama na yebite na bandi ko tune problème na binanga non mama Irene mama na mukolo tozaki na famille fête azalaki pio makasi ndenga yaki na sentiment ne bandeli chocho azalaki bongo de mama bobimaki na déjà mama boya kito sangana ne nzoto abaki soka pesi biloko nzo sali mairie ndesi manango to kosangana aboyi nenga biya solo ana bi mama boyi kabi Mbona sama kama kasi abi ya banga nzambe ayebi ni nyamenaka na vie mama na abota ya kufa na maladie ya sida batika la ka mikie ba souffra na vie alobaka na vie ko sale kobo na désordre te nge memai na kobongwana po mama na ya kufa po na maladie ya sida mema na papa abota bango mama mutazoka maladie wana batika la ka mikie loko wana e traumatisaka ye yange bongo lise mutema mama na kufa na sida na papa na ye po maman na sala ke kobo quelque part et kobo maman na sala ka sentiment et mema liwa papa na bango et baby sa vie na bango ton batikala ka ba orphelin et loko wana a regretter na ngo makasi na vie yanga za na ba discipline mena banga te loko la tozo bana na boy maman obe na to sala ba examen to passer na sur makambo nya so problème ekozala te mais loko ayine linga maman omoni na musapi na ngo balata alliance ebi papa mwana nga to bota na e mwana wana bi na koma kombo na e wana Kaza di trésor. Abi abi oui maman na tia tatou na musapi. Musapi ela ta alliance. Oh j'ai détaillé mbaka musapi oh ela ta alliance yange katana webi nzembwana. Na bitumba bazona mama Irene yangwana. Moi c'est tia tatouage na musapi ela ta alliance. Na combo ya ex na ye. Entre temps na masoton to sola na tobeta na ba vie banda zaki na poto. Na ebise komba papa mwana ngai na ndenga sundola mwana po tuna ngobota na mwana papa na zaka wapia trésor azaki muluba comme les kazadi to kabwana biso abala pe da mosi musu akenda na Angola mama to so ay comment est-ce ko kombo na ebise ke ex nanga na musapi na tiango tatouage mama Irene ayako ebise nga bi comment moi sionga na la alliance na musapi atia tatouage akoma kombo ya ex na ye nzambe pwana ninga sala nga boye nga na loba na vie na nga mwasi aza na tatouage na nzoto ata na parti ni na ko bala ete nazala ke excité na tatouage te et puis yo mwana na nzambe ebisenga yo sambela kati mama pa ebisenga yo za na vie de prière makasi comment okota tatouage na kombo ya mobali na nzoto bande ko bolanda likambo na tatouage nde tozolobela na eba so mbeti masola tatouage oyo
ememelanga bakomba bato nyonso bazalaka ba tatouage bamenasaka mama Irene mais nazobeta yango te mpo oyo oza na tatouage na nzoto ndeko nanga entourage nanga presque nyonso bakamarade nanga nakuta bango na batatouage presque nga nde naza nango te mais bango nyonso mais je nanga te eza ndenge bango balingeli et puis baza bakamarade oyo yanga échange te mais liso nazobeta etombe fona lobela likambo ya tatouage abiyaya tina ya poto to solano nga mama na yo yo tsaka kombo ya venturier trésor na lobo mama na tsaka ngo toza abiyaya modèle mwana mbali wana maltraita ko na zema mwana na famille ba kipakata mwana wana te soki nga kuko na poto tembele mwana na kota ta classe te mama pono longo se tat mama na ibe iteka otsango kabiyaya batiaka te na musapi alliance yango trésor kazadi yango koma makasi bongo musapo mbeto la bite na koma ka trésor na koma na kana tsana z mwana nanga mo mbalo azane makambo nzambe mo ki bakamba ke biso mama ngofana tida nga kutubokilwa tikana kobetela ngati nazoka ngutupona Kinshasa po koma ki na intimité ko mo sama so na bino ya baboyi nga na ko pa na yo mama siko na osala ni mwana nanga conseil na pesi yote mo mbalo azaka même asala kaza na vie na ye aza sérieux boluka mo bala zala ndenge nini bolingi bala pota ba aventurier quand même mama na leli na mwana longo mama Irene miloko esali pasi na ya kobeta lisolo mwana mbala zomi na poto mama Irene na respect nyonso ye kovandisanga na ndako abi mama na ye mpo na décevoir yo te soki amandi na kofuta nakoki kobala mwana na yo te azala mwasi ya vi nanga pourkui abi nakuti ye na batatu nakuti ye na badefo ebele ezaki naza dessus na ye papa couché na bi na kombo na ye sumasiya na moni nzota mwana na yo te mama Irene elekelinga atouche mwana nga te papa limbise so bali abi mama libala ezeloka kosakana te nakuti mwana façon na ye azalaki bien mais bakamaradi oyo ya ye na comprendre ke baza vie moko mwana no soka lati manto wana mpo na présence nanga na Kinshasa mwana aza mobulu aza na bavia malamu te papa po nabi oui il faut conseiller omoni camarade alakisaka mpe mwa image ya moninga na ye bakamarade ne ntango baye makambo na biso mama façon bazaleli na elobeli na bango wana mutu na bango ya chaque jour mama na comprendre que mwana no alati manto moko eza ya yete eza na temps moko olongola ngo po eza kaka elamba na yete mama na yebi nzota mwana te nzamba témoin kwa embrasser na sala ki yango naza mutu naza na bolembo maintenant koma tina tina batine to sala ba examen tant na moni peka ba comportement ngo na éviter ko dépenser ko sala ba examen wana mais loko déjà na koma ki na ba rendez-vous makambo libala na bité na kende peut-être à ko changer mais makambo sala ki ngai na mairie poto ke ko fêter fête wana mama ezala ki passe na kutie na tatu na kombo ya mobali na ye croyant ka ozana tatu kaka na musapi pona simbi nzoto na ete na linga ki pe na yeba te mais tango na mona ki tatu na musapi na tala ki na yoka ki pasi mais abaki seigneur pesanga kimia loko eza na musapi na komeka ko lendisa ye posi na ye na niveau ya mairie pe famille eyebinga mama tango tokene na chambre na zana ida ko simba ete pona tika pe ko toucher te ye moka koma ki na sentiment que okotika nga bote fo sala nga makambu nyonso c'est oui niveau to komeli na ko salo makambu wana mais to c'est l'examen lobby na zano na ba jour oh mais c'est pelisanga ata naza mutu azali déjà moi aussi famille amoni na pesi mbongo na sali mairie mama oyebi ngai nenge ka même na CPC na kuti mwana na yo na mukongo na ye na fesse esika sous vêtement et sous kaka abeta pena trésor na grand caractère na tatouage en couleur maman comprendre nga ya musapi na ko réparer yango mais na nzota mwasi na na mukongo pourquoi ko sala pota munene bongo na nzoto pourquoi ko nyokola nzoto nzambe tatu bongisaka bota mwasi te soki ezolongi maboti e tatu okoma kitoti na ebite mibalo bazaki excité na tatu bamona anini abinga na okoka te mama je suis désolé langage mwana koyoka elobeli na ye aloba abongo te aoloba pa moninga na boyi lobe ezala trop tard yango na éviter mariage yanga na mwana na yo mama Irene na yo ki pasi na bondeli mwana mobali mais aza NON abi soki moi ezali opesa mwana tambonga comex banda o débrouiller mais libala désolé osala osute mama aboyi
tobondeli mwana mbali aboyi mama Irène toyebisi pasteur avanti pasteur na bala te polo bina divorcer pasteur oyebi le pasteur nanga via ba parents nanga na betelo ndenge nga na kola soki leo naza boye nakoma poto na miracle ya Nzambe nawe ko décevoir Nzambe wana te nayebisaka Nzambe na vie mwasi okotindela ngai ata aza boiteuse ata kata na lokolo ata kata na maboko soki ye wana kozala mama bana nga soki na boti na ye na okufa na ye na linga divorce te na ye ba conséquence nango na mona mingi na kokola nanga mama na papa bakufa na kenda pa maleki ba divorce to telengana na yebi vie ya pasi o nga na koleli na olinga to bina sala chemin moko na mwasi to koma quelque part to divorcer bana batika na okoka nanga vie wana te to na so malade pasteur mwana ya mama biso aza na réputation mabe na Congo aza ba fille ya mitu pasi mais kozwa libala poto abombi manzaka soka ye poto pasteur na omona mingi na place na koma na sika wana na préféré na arrêter awa mama Irène to bonde mwana mobali mais quelque part pesa conseil na bana ya basi même na poto comme lokola mode olinga na mobali ozi tatou o dessiné mobali na lipeka ndeko nanga tatou to dessiné longa Yesu masia de toutes les façons Yesu wana to dessiné les arayeti wana Yesu a filmé pourquoi okotia tatou koma kombo ya mobali to ya mwasi na nzoto ndeko nanga kolinga ndezaki kulutu sima nango koyina ne botamaka mingi bakolanda ngai okoma kombo ya mobali to ya mwasi lolo libale kufa otika nango kende suko longo lisaka yango batu mingi bazana na batatu babongole mitemba koka kolongola ngote bamona ndenge obandela te mais eba kozane loko batu na nzoto to tambola nango bakabwana kane loko nyonso eza mabekati na opoza kimia bandeko nanga bandeko ya tatu na ko blesser bino te bato bozana ba tatouage mais to tala na betaka lisolo moko boye kala mwana mwasi moko baboklo baboya yake ndoko bala femba za bataki mbangu bakimbanguste baboya mwasi na pona tatouage ngaka mna beta songo na situ akala na beto mwe 4-5 masola tatouage mtakenda kotisa tatouage na sexe badadi naye bapesa na zemi boyebi maso na beta ka bandeko nanga conseil ezalaka gratuit mais bozalaka obligé ya kozwa te na beti supo mamoyo aza na choc ya libala mwana ndenge baby na ebite mwana na Kinshasa soka za pe na choc lokola mama ne na Belgique azana mo ozomona mama monda perdaki espoir pona mwana na vie mama mona ki lokola zi chance moko ya libala pona mwana na ye mama bamere na salaka nyoso mama salaka 18 ans mwana ya Belgique nga na simbi libala te je komo kende nazomona pasi nyeza na sama bele oyo nazo souhaiter malamu pona bana nga ndenge zalaka ba Irène nga na sali na vie bana nanga basala yango te mama Irène na muke nazoka na tindela ka bana wana me kolanda mo mamba lobi na nga na benga ba maître na Kinshasa bazolo baleki na nga lobi yaya komona pe mona mbali wana mwana biso fallait ka nzamba kota likambo aza mwana mbali moko aza logique comportement mwana mbali wana ekosimba na baleki nanga bakomi kotato la bongo na tuni mwana yango oza ndenge nini yango okoma ndenge nini na sima nanga mama Irani pasi 18 ans na tika mwana âge à 12 ans nga na osa 18 ans na poto bokatile mwana komi na âge nini mwana bota na sima nanga avant koko nga mna tangisaka mobalo a négligent mwana nde mwana kenda ko beta batatu na kombo ya tata mwana na yewana na nzoto pesa bana biso conseil bolingo ezaka na motema ezate soki lelonga Irène na zwi tatu na beti na pe kombo mobali nde alingi mobali mingi non na koyeko beta tatu me na trompaka yo na koyeko beta tatu me na lingaka yo te bolingo eza na motema amour supportera tout amour pardonnaka mais mwana mbalo akomaki na bolingo te ya ko pardonner mwana nanga lobi mama naza juste na débit na boyi na koma na suka lobi na lela yango mama Irani beta so na communauté ba mama to banda kopesa bana conseil pona affaire ya tatouage tatouage ata na poto ekomi koleka memi na bana ba piercing ekomi koleka na nzoto ya bana mwana toboli na mutolo lemo na zolo mwana tomato nyoso toboli mwana komi loka batani to esala raté na nzea na poto oui fantaisie eleka te na nzoto tout excès nuit esthétique eboma vélo na lobakelo ko wana bolingi botia vélo climatiseur ata vous-même
na vélo climatisé bandeko nanga eza pasi moi soko eko oza kitoko te nda basala au danger te mais oza na ba façon moko tia limite ya komi bongisa ngande la tsara lidodo bo sepela nango te e fantasite mais za tatu te na su moi créer na tia kitoko bo sepela nango te moi si faut ko yeba ko dessiner obongisi mo longilo mo poudre no mo chapeau mama Cornelia mo t-shirt na yo mo perruque mo fantaisie oseli mo kindenge na yo ya kibo mwasi muta ko lingo kaka na ndenge wane koki kotobola tobola nzoto kotia batatu ebele ezate ke komisa yo joli ba conséquence na peut-être lobi kutu maladie on ne sait jamais to batwing basobela ba crips cancer et yo zo mapela bandenge belo akenda se personne mabele vie baby akenda se ba tatouage vie baby maladie pe msezo na mpe yango mo kaka bongo mutasene pe le côté e nzamba linga batuna eza nango ba réalité mokili mais tozo pesa conseil mingi na ba tatou ba maman to sunga bana folie ezalaka na âge moi na 20 ans 21 ans 18 ans zana moi ba âge mo ba puberté mo boye mais yo maman kotika lesale na puberté ya mwana te to bando pesa siko conseil oui mwana za na kati ya kachote mwana fazwa mupepe mwana fois kende moi fête anniversaire camarade na ye mwana fois kende sika boy mais mwana kende kolala kala mabande komi ko sala biso pasi ba mama tozo lela eloko oyo et puis maloko tozo réussir te pona bana biso na poto oh tolo bela mbia ya mukolo 30 ans presque ba uti ko boya na libana na Kinshasa mama na za na Belgique to sungana tatouage eza kitoko pona bino mbolinga rango eza décoration selon bino esthétique oui mais yebaka ata okotia nani tolobelango ata boye po tobeti bato mabakute tolobelango ata boye po pona nga tatouage eza nonka mabe pona nga eza pona nga na nga Irene alobi nga Irene eza mabe mais pona muto otelanga peut-être eza nango malamu Bible botika ba osama non basama non osama mabe basala mabe toke nango bongo mais quand même yebaka okotia mutu elongi ya nani na nzoto otie longi ya mobali to ya mwasi kolinga ndezaka kulutu sima nango ko inane botamaka lobiton na mobali wana bolingana ki makasi lobiton ko inane ko bota boka kwa nyoti kali na ba dessin na nzoto na kitoko te sko ko ya sima obaluki apta la fesse batonto kongo ba nga mona fesse balinga fesse mingi batonto congolais bon baza si suko so otume so mona fesse aya ko mona sko kombo ya munene bongo na fesse ba mo tonto congolais alembi makasi ona nini amoni okoma kombo ya mbanda mbala moko morali na ye ekozala ya kobeba obebi si e moral pona nini tanga tourne so ya mona fesi amoni sikoyo kombo ya ndeko mobali oyo zalaki na ye liboso mbala moko masolo ebebi paske ndeko ya mobali aza vraiment ya kolemba ba mama tote ya ma topesaka bana conseil et ko sala biso vraiment bien makasi liso na bete zali ndeko mwasi aza na Belgique mwana zwaki libala talaka koza na Kinshasa na kilelo na ki eroyo ozwi mobali moko azaka na Belgique ko asala ya poser bien moi kara bien aza su na kibonzambe liko na ngo bogar apesi sko amouvre ok no pe ke po yo na vie na nga fozala mama ya bana tango ba eko mona ba kuti ba défaut na kati ya nzoto perdre libala na kilelo libala ne kuta mepa ya mama le ki moro boye blessé de guerre modèle ko lamba mwana mobali o po gagner po basi ba yebi ko soigner mibali na mokili baza tango na yo ka boye na kanisa mama top wa théâtre bibiso to sokola ka mibali tale kuta na ba fille yo ba topoke boza wapi bana ba swahili boya kozo ba trophée ba o bazaki soko su mobali ko sokolo makolo ba o bazaka pena ke yesu bazwi bazo sala pena mobali mbali pena ngabwe pena okende akuta na tonto aboyi ayele na kibonzamba soigner love kitoko azwi libala na ena kimia quelque part mabala pe koma pasi pose koma pasi ba mingi bazana l'église ba osamba olukani ba oluka mabala toke na osko bongo sko mwana ya mama azwi libala par rapport à comportement ya mama na kati église mabi mama irani quelque part na yoki na soni ba église bebe ki baki kubala mwana nanga libalo bavandi atate na kobala na koboyana bien que to pandi sangote raison baboyeli mwana mais tant bazoka de ke mwana ngo libala ngo ebebi na automatique bazomona ki bakuti ba défaut te loko mo esimbi te mais ekomisinga tina niveau ya kokima église na komoyoka na soni
Po déjà ba texte baby ke mwana mobala kende ko bana Kinshasa ko zonga na ye du coup manungu nungwe komi ke libala ngo esimbi na mote mwana mobali o penza asalaka mwana ngani po ko makombo ne makasi bongo mwana mobali ayebi ko banga nzambe mama na ebite nazo ba papa limbisa mwana zongisa mutema si mama ira na komi ko sambela sambela na jebisa nzambe zana no trota ata sunga mwana mbali oyo alimbisa mwana nga soki eta na poto awa nzota mwana nyuka basa to balongole ata trésor akoma na nzoto na jeba te po ani mwana nga komaki na niveau akoma koma mbali ne na nzoto mama ira na komi ko sambela nzambe atoucher motema mwana mbalo po sa pesi biloko na libota nanga abali na mairie na Congo mama nzamba simba mutema ne alimbisa mwana mbala mpaza muta kimia soko pesi conseil le bolobi mama ira na zama le bébé taka merci mama to pesa nzambe ta yesu kota likambo mama ira ni pesa conseil loko le komelinga e komela ba mama suto to telemela bana to tele to ba teke bana ba bango bana poto mama ira ni kibo mwana lekaka yango na je bisa elenge mutozo sakana même na réseaux sociaux yo na réseaux sociaux ko zalaka bona mukie oliko finga ba n'importe quoi yebake kozala na âge moko na ovanda su na kitio na réseaux sociaux te pona banda ko finga rabatu e kozala âge moko boy na kozala obligé na tika pona zokola nazoko sabinote ndeko nanga na belo moko zala pede jeune pede ya koko ndenga koma rande nango regretter zala lela jeune lele sko ya mukolo ya koko ya 60 à 70 ans et à faire ya bona ko la sabino ke eloko nyonso ezalaka na âge nango même la teli ezana ba couper msuba na basata mikolo nga irene nzoto nange kokota te poso e cote ke mike na bi mukuli na nyiko kola te na forcer vie likamso ezaka na âge elenge sepe na bolenge na omeko bosa na te o leka na jugement o sambisama. Ça veut dire que comme ça ça na sena temps il faut que ba ko se contrôler eza conseil eza gratuit pour na bana nyonso ba dinko kata kata banzoto ba tatou et comme le la mode bon c'est sera opération ko bongsa banzoto mingi po opération so simba te bazoki ba otika biso o eza nzoto nzambe bile ya bakusu toko samba pona tina nzoto na esa binonga nzamba otuna ngai Irene yo selingani na se Yesu na changelo nzoto couleur ngelo ko nzamba obenga nyanga ka pembo yo ma Cordelia na binzambe talanga na komi talande na komi pembe nzambe est-ce que salanga pembe bakasi boy oui yo salanga teint clair nzambe na boite na zaki mwasa mwa pembe oui mais nzambe tande na bakisi nzamba Irene musaloke ko sala tango yangoyo papa limbisanga na zamuta masomo ndeko langa eza na biloko musuto zo négliger lelo to bosa na te na lola litanga lisu mwe kokota te nani ya kokota eske nga naza dine bondi manga naza mutabolembu bomoni ba défaut nanga naza mutabolembu to senga nzambe pardon to bondela eko sala biso bien to banga nzambe to changer comportement nzamba pambola bino pona patience et la fidélité na confiance c'est identité ya Bunde Sebalobi Irene Bunde CV s'abonner na Irene Bunde CV et ça la vraiment bien makasi là na bosanité na pesa bino numéro avec nga prochaine andel mo bange na shipping na kata colonne viba feti batu mingi man bazana posa kotinda biloko bobenga fe na biso prochaine andel mo bange na shipping na kata colonne na plus 49 152 0 251 77 31 na suka okoze moko number 1 balobi prochaine andel mo bange na shipping mama Marthe Bikulu na kati ya Hollande batu bazo benga nga ozo yamba telefone te mama Marthe batu bazana posa ya ba yogurt yamba telefone ekosala bien makasi publicité mama Marthe de kakepa na biso ya ba yogurt yo mtoto si sa chimiothérapie ozana diabète cycle eza stable te papa ozana moi faiblesse sexuelle balobi benga mama Marthe Bikulu na kati ya Hollande to mwana zana problème ya peau balobi kuna zo bongisa na teinture te yogurt ekolongola mwana ba maladie nyonso bado bazana ba peau o ezalaka troken ba peau sèche tokolo ba bongo bobenga mama Rosette Bikulu na katia Hollande. Merci beaucoup na bamouré nyonso bandaka biso partout là to bosana te to pesa merci na Béatrice Lokilo mwasi kitoko na katia Londres et ça la vraiment bien makasi sœur na Béatrice Lokilo. Merci na bamouré nyonso ba o bazana posa ya kosomba ba stipe wax ya original bobenga impératrice NK na katia Autriche. Ba feti yango yo ba mama et ça la bien makasi kala mingi te boko préparer ba feti ya ba maputa ba
super ba ya sika ekoti ya kitoko epa ya impératrice MK na kati ya Autriche babengaka ye na plus 43 67 64 53 21 69 soko ima bebenga biso kaka na numéro na pesi bino koti yango na WhatsApp kende na statut okomona ba ya super ya kitoko ya sika na prix ya bientôt luka na Facebook obeti impératrice MK potala mideli ya ba super komi tungisa te atoza na États-Unis soko bengi balobi kindoki na poste impératrice MK obengi super mercredi en tout cas nazoko sorte jeudi na 17h atoza la na États-Unis na New York et kokoma na Washington partout na Caroline du Nord na mboka ya mama bibi sapu o atekela biso ba pondu na ba kwanga bobenga biso ba container et koti biloko ya kitoko mama bibi sapu balobi umela boutique etekaka biloko ya Afrique ya original ba pondu ya kitoko ba matembele pi bezo le kepa na biso biloko asika eye batawa. Nouveau coup d'éclat. Vente bijoux fantasy. Pour vos achats, contactez-nous à ces numéros. Ba maman ya poto ba vos chéri respect na ebike bolula kolata ba lobi bongo Switzerland et koti masolo oyo na kati ya Fribourg. Nouveau coup d'éclat. Et mimeli bidon biloko ma deux qui toko ba fantasy na talo moke talo malamu et comme maman coup d'éclat soko limozo bongo ba fantasy o contacter biso na nzela ya mama vie na kati ya Fribourg. Botala ba fantaisie kitoko yo wapi mafuto yo wapi ndeko mwasi soko lati ata mobati soko litoi te oto litoi polo litoi oyo e kunga lokola wolo lokola minzoto bobuka na te bobenga benga bosala ba commande na bino na nouveau coup d'éclat pona osaba fantaisie biloko matu ya kitoko. Nouveau coup d'éclat eza bongo pe na rapidité na koto poste ndeko mama welela sala ba commande na ba fantaisie biloko matu ya kitoko. Nouveau coup d'éclat eza wana pona ko servir bino 24 heures sur 24 heures bino ba vrai chéri tout ya Europe. Nouveau coup d'éclat chez nous c'est la qualité pas quantité.